Kimbang TV. Suivez-nous sur YouTube et tapez Solo Kimbang TV.
ça et comment il est au cas où ils sont mourir des à la misisa to misaboko pénité na biso to pesa papa Simo Kimbangu tana limoni à travers maman conseiller na komwe ya tata mwana wetu musambu na komwe ya tata ya mwana tata moyo musambu ikule baya mama. Tobondela. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Papa lelo ezali le 15 juin 2025. Tosangani na esiko nzambe na ngai ezande bolingo na yo. Tolalaki na butu, tomiyebaki te, tozali wapi, tokomaki pe wapi. Opesi biso souffle de vie na tongo oyememi biso kati na esika oyo. Bana na yo kati na Europe bauti bipai na bipai. Na tina ya mbelama na yo nzambe na ngai. Omemi bango komisi bango na paroisse oyo tobengi Saint-Ouen. Bana no ya groupe théâtral Kimbangiste. Biso pe towuti bipai na ba paroisse sœur. Toye pona kokumisa bino pe kosala musala na bino kotonga Yelusalemi. Epai yo tata nzambe kolo Yesu tata Molimo Santo bovandi. Bobongola biso. Tozala likanisi moko liloba moko po ete tosala musala na bino. Tango ekoki papa yaka kote ya biso banso. Toyaki na basani ya pamba to lebile ya bomoi. Oye ezali na yango complément. Nzambe na biso. Zala na biso awa yo moko tambusa biso. Tito kosilisa programme na kombo ya tata mwana pe tata Molimo Santo. Amen. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo. Kimbangismo ye. Bana mapambo liyo ye. Nkamba oye. Nkamba oye. Nkamba oye. Tata Molimo Santo ye. Tata Molimo Santo ye. Tata Molimo Santo ye. Papa Simo Kimbangu J'étais oye. Na kombo ya tata ya mwana pe tata Molimo Santo ya solo tango na biso ko musika. Maloba ezali na yango mingi te. Na bandi tata mote ya silikolesa biso. Lelo tozali le 15 juin. Touti le 6 juin. Datango historique biso banso toyebi. Nzambe alakisaki nguya na ye kati na bana. Kati na biso bato. Iyo Kimbangiste toyebi ete mokolo wana ezalaka mokolo ya nguya.
me bamususu bazangaki botosi na tina ya motema mukuse ndenge tokolobaka. Biso pe komeli biso na tango na biso. Batata na nga na bamama na ngai. Ya solo to uti bipai na bipai. Est-ce que ndenge to ye kati ne sikoyo? Oyo to bengi ndaku ya Nzambe. Elingi kolobe te kolo ndaku yo nani? Nzambe. Yango nde sangisi biso. Est-ce que to ye na likanisi moko? To ye na likanisi moko biso banso? Tozana liloba moko biso banso? Kimbangismo ye. Toye batu na batu na likanisi na bango. Toko koloba teke biso banso toye na likanisi moko. Likambango ifale zala ndenge wana biso banso to tambola nzela moko. Tozala na likanisi moko, liloba moko. Pambate Nzambe alobi esika nyonso bosangani mibale to misato. Nga naza wapi? Naza na kati na bino. Metango ya ye. Avandi kati na biso. Eske tozo tambola nzela moko? Batata na nga na bamama na ngai. Tozo kende le 8 juillet. Biso bon soto yebi testament oyo batikela biso. Matière misato oyo tokokaka penza te. Bolingo, mibeko, pe misala. Et koma na biso lokwa récitation. Et sika nyonso tozali totanga ka makambo misato wana. Po yango nde batikela biso. Batata na bamama. Likambo ya uti musika. Po yango koma lelo ndenge yango ezali. Batindi biso to bongola bapakano bakoma bandimi. Muto ya koti ndeko na lingomba. Qui n'était pas kimbangiste mais yo koti siye. Na miso tata Nzambe o sali 3 pas liboso na yo. O avancé pamba te zali likambo monene oyo sali. Nzambe atiki 99 brebis. Alandi kaka moko ezalaki égaré. Soko kotisi mondimi okozwa point moko makasi na tata Nzambe. Soki esika yo zali oyebiki anga na sina kotisa mutu na kotisa batu mibale. Vraiment zala nesengo. Pambate Nzambe lobi, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc mutu azali Nzambe. Yango to fandi na Nzambe sika moko. Mais mokili bayebi te. Toyebi tango ya Moïse. Azalaki ko yoka mongongo, mais azalaki ko mona Nzambe te. Biso to mona kayete to mona kayete. Est-ce que ton ndimaka yango? Que Nzambe fandi kati na biso? Très bien. Kimbangismo ye. Ya solo batata na ba mama bazali kote ya biso mokolo na mokolo. Tolongola la haine entre nous, la jalousie entre nous. Biloko na tolongola yango pamba te memaka na nzela ya mabe. Balobi na biso toluka bokonzi bwa likolo. Est-ce que tokolukaka yango? Cherchons d'abord le royaume des cieux et tout nous sera donné par surcroît. Est-ce que tolukaka bokonzi bwa likolo? Ba tata na ba mama tolongola bonzoto totia molimo. Poto sepelisa Nzambe na biso yepa kozanga ko sepelisa biso te. Tala pasi ndenge koti kati na mokili.
Kufa ekomi nango on dirait eloko moko habituel. Et on dirait tobandi komesana. Okovanda boye mutu akufi. Na bana mike na mikolo. Kale zalaki mikolo. Tango tozalaki kokola, c'est rare mona jeune atiki biso. Bazalaki na bango, je me rappelle. Na bosani likambo mon côté. Mais zalaki mingi mikolo mutu akoli. Mais lelo na bana mike. Ba maladio tozaki okanisaka ka ya ba mikolo na bana mike bazali kokende. Mais balobi yo na ngai nde tokosilisa pasi ya mokili. Mais tokosilisa yango ndenge nini? Soki tozana liloba mon côté. Jete ki oye. Lelo bo uti bipai na bipai. Boye po bosala nini? Musala yango esangisi bino fo bosomba nini? Bisa bisu mibale tokokoka te tokokoka te. Koloba na kosala en tout cas ndenge botondi wana po na ngai si bokokisaki bisango. Aïe, 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 aïe. Je te kioye. Bis moko ezata luboni. Nana repesa nga prix. 60 000. Ok. Moko 60 000. Donc il m'a balé 120 000. Moko se somba mu bien nanoté. Maman, le lot de ici papa to, il y a le bosso de l'eau. Le bosso de l'eau. Le lot c'est le bosso, après c'est une chose 8 dates. Mais le lot la troisième date de lui papa le lot c'est un bosso. Ma date est tigale avant qu'on commence en novembre le temps de Suisse la Suisse. Le bosso qui a visité la Suisse au Gréa, on lit à la démonstration. Il y a le lot c'est un bosso, mais quand on a mis la Belgique donc, il faut que les cas passent ces moyens. Très bien. Donc, pour la estimer combien d'achètes pour ça? Estimation, maman, la nègre, mon livre, vous me faites ça, la estimation de 30 000. Lélo. Est-ce que vous avez un peu de l'année? Papa, tu veux que papa la tombe assez accessible. Mais la dame, c'est une chose que ça s'était. Donc, maman, ça, ça va nous ça. On dit à niveau ça, il va pas se le faire. Et ça, c'est la demande. Yes, sir. Nous sommes côté de ça, on a eu une dingue ça. La Mzalabana, yo, partout à Tizani. Il y a eu un an de ça. Le transfert n'est pas le raison de Yes, sir. Donc, mettons mon dada. Quand on a eu la Belgique, vous savez combien? 34 000 euros. 34 000. 34 000. Vous avez eu une question. Yes, sir. Nous avons une question. Je crois, oui, je vais. Yes, sir. Bosalaka plus de 30 000 mukolowana. Onazalaki kuna. Jete kioye. Boko yoksa papa Soni. Bino moko boyembi nzembo ati. Banzembo ya jeteki bino boko teya kabiso. Yangwana tango zo teya mutu yozala exemplaire. Ezabo ete eza ndengwana. Likeseni ya nzambe na mutu pesa nga nzembo wana après na silisi na ngai. Po ekokoma mama lekisaki lere yangwana 30 000 ekokite. Nga lelo na kokena makolo. Fluki ya kolanda nga na nsima ti na ndako. Fluki wo. Ayaya. Esengwa ndengwana kozala na ngai. La. Likeseni ya nzambe na mutu. Mais Nzambe lobi faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Mutu azali Nzambe. Tolanda nzembo s'il vous plaît. Molimo lingaka pe makelele te. Yangwana soki tolobi likambo kitoko moye kokisa mezali te pamba te.
tozwi tata wana masengini atosali nini tokotisi ezalaka foti na biso. na yo Satana tomboki. Nzambe kotikala nzambe mutu pa kozala kaka mutu. Totambola kaka na solo. Papa bengaki na tongo topesi e promesse. Malamu to kokisa. Eza boete ya solo na yebi ke Belgique bozala makasi.
bongo tango na Monica papa Jacques moteme sepeli moto ya lala kana ndako ndenge mutayebe sika nini za kutanga na Monica Belera tati seli vraiment de bazabuna aïe j'espère que vous voyez quand même la force Mame Rowana Ekolekela Etata kiba ya mama yeko tala parce que mois prochain, nous allons à Londres. Ah, d'accord, ok. Mais même, je voulais quand même un enfant. On a quand même une idée. Vous voulez ça. Ça, merci. On a essayé de participer avec. Pour dire total, on a besoin de l'outil au salle. Au total, on peut dire que c'est présent et quoi. Aïe, Belgique, non, c'est voyé. Ah, d'accord. Papa, c'est à partir de ce que vous allez avoir. Ok, je te dis, mon 30 000 kokokate. Ese kokia na sepeli nazane sengo makasi sikoyo papa pasteur nsinsane ezolekela ndenge nini papa nkitusweka ezolekela ndenge nini jetekina paroisse ou eza makambo ndenge nini mama biso awa tozaka na gendarme bayebi yango te donc biso tozaka na sima mama Papa Jacques, na pesa ki lisese ya nzete biso za betape. Papa yo moko oyeba. Donc ndenge zalia wa mama soka lobi toke gauche tokei. Oyo mama conseiller direct à mokonzi abule. Mama yo moto koloba ndenge nini tokosalela. Soko lobi biso nyonso tu na ngambo jeteki na ngambo yo. Mama yo kaka ba fe nyonso za ya hotelema gendarme telemi soko lobi kene même na sens interdit osala nini yango wana to c'est la gendarme pesa orientation. D'accord. J'étais qui oye? Paroisse oye? Oye. Mais na moni to kokende la kande ngwana. Merci maman. Biso to tiele ngo na mouvement et ko to bunda kaka na bango jeteki. Merci maman. Bango bata 30 000. Bongo biso bela bato ba vandiawa. On dirait to yeli spectacle. Bon yok sanga soni. Eh maman. Dirigeant oye. Oye. Koreki oye. Bamame. Bamama. Bamama na bangela kabinote. Apaki oye. Tango bapesa réponse kitoko. Mais tango toko banda match nzambi. Faki oye. Na moni bino kuna bovandi. Bino pe bozala ba spectateur te. Fliki wo. Heureusement bozali. Pied gauche. Bango bakoma insécurité de l'église. Toko tonga te.
ya solo mutu na mutu abatela elembo na ye tango eza bitumba ya bana nzambe na nani na ya saka na mama nani akolonga nzambe alongaka kaka yozala kaka na confiance na commandant de bord toyokani ingeta mama oyo batei biso tobomba mpe tosalela mpo mokolo suka tozwa kobikisama na kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo amen. Saint oye tika tobongisa maboko mpe mitema na biso totonda exhortation todi kozwa pa ya mama conseil direct ya mokonzi ya bule na kombo ya tata mwana mpe molimo santo na kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santo